tozana dumi bato oyo bakimi mboka kati bato nyonso oyo ozomona oyo bauti okima tozana dumi awawa babomi bato ebele moya koloba eza te nde na miniti omona bato nyonso bauti bamboka kati kibirika tansia tozana dumi awa population moko suka tozana population moko suka bato baetina batrater yango wana bato baetina batrater toyebi te tokosala ndenge nini toyebi te tokobanda ndenge nini ozomona population nyonso oyo eza na dupe tozala boye te ozomona population nyonso oyo eza population euti kibirika euti tansia euti bamboka nyonso ya kati babomi bato plus de 22 personnes oyo ozomona babomi bato oyo toza na dumi bato bazouta bamboka kati basu bapetre bapapa na bango basu bapetre bamama bango basu bapetre libota mobimba nde toza bakati bato mitu bakati bato matoi toza na dumi na miniti toza na dumi population ekileki tozomona bato batelemi te mboka nyonso eza likolo mutu nyonso tu ezolekela ye likambo oyo ebandi wapi eza wapi euti wapi toyebi te soki tokosala ndenge nini président parking yeyo toyoka na sango lelo tomoni ona plateau na commune ya Malou bato bakufa ebele nombre ya bato bakufa eyebani te bablesse tokoloba te presque mboka mobimba donc bafamille bapere de tour bazali nango l'état ozela biso solution toyebi te soki ebandi kaka awa obi ebanda kala soki ndenge tozoyeba te nde bozomona oyo nazosilio nyonso population bauti mboka kati bapopulation na population tozoyeba ta te mama nakosala ndenge nini mama bandeko toza wapi oyo mboka ya ndenge nini bandeko babomaka bino mikolo nyonso epuis bacameraman ya l'État baza te bajournaliste ya l'État baza te kaka bato babengaka soki bachronifoite oyo bopesa bango bachronifoite bango nde moto bazo ede mboka na kolakisaka bareportage. Est-ce que na mboka oyo ntango bato bazokima est-ce que bamoni bamilitaire na biso? Est-ce que na mboka oyo ntango bato bazokima est-ce que bamoni bapolisier na biso? Bapolisier baza te, bamilitaire baza te, bafutamaka te, mais kokende kozwa mwa petit de leka boya na eti na présidence ozwa mbongo. Bandeko, mandat ekende noki soki moto oyo aza na tête na pouvoir akoko longwa peut-être makambo eko changer mais kama muke. Parce que moto oyo batieli bino na mboka, ce n'est pas un individu qui peut gérer le pays. Atako signa contrat yango l'alliance na yo, mais pas jusqu'à ce point yako nyokola population. Oyo ya yo zo ki bisaba na États-Unis, baso bandaku, baso suma biloko partout. Nakamwa groupe na yo wana et le reste. Bandeko bino ebele na kama wakata unamonaka olingi mboka na yo ozuku landaka neti ba odombo banani babokechu mais combat esila batu na bazalaki important pona combat pona ko mobiliser peuple siko combat esila komeza na souté mundele tango azomona bino boza kosala ba revendication boza na combat mais mundele mona bino ti bato bomba parce que celui qui dirige le pays il était dans l'opposition azalaki na kati opposition muteza siko na pouvoir soki bino boyebi la nde mosusu na ebité mais opposition nde muteza na pouvoir lelo parce que tu lombo bazuye na opposition entre temps na opposition bazwaki ye nani Kabila asali cash na ye na se na cash wana azui mutu opposition atie wana bazui pouvoir bapesi na mutu ya opposition bandeko tala population so ebimi na mboka
Mais l'État est inexistant. L'État bouche bée à Colombie côté. Les politiciens congolais sont muets. Rien. Il y a un monde qui poto bomamboka bino siko ba député à l'époque 21 000. Tous ces députés savent que eloko moko ko sala maté ba boma ba sala nini pour que biso soit 21 000. Tangu mande ko sila ale ba comme siko ko luba ba bino na clair siko. Oh tala ba sala ki bo. Oh to ko sala bo. Oh ne muzito aki premier ministre pendant 4 ans combien d'années. Alors le côté kako yiba na ko yiba tango abimi o foto ko kota na Rwanda. Donc boya ko mona boya ko ba clair siko so longo na pouvoir. Biloko bandiko nanga. Ndeko mawa ya Congolais zanini, pasi na biso zanini. Congolais alinga koyeba histoire te. Congolais atanga histoire te. Congolais tribalisme leki ya trop. Awa tribalisme bangala. Koto ko tribalisme ya bangala. Koto tribalisme ya bandundu. Koto tribalisme suka kisangani. Donc, ce qui est expliqué en histoire, ndenge likambo ezali, ndenge to banona pasi lelo. Congolais ça n'a besoin de monter. So lo bine ke mutu oyo ali mo yibi tamba Congolais ngi onate ndeko na ngai. Est-ce que okoza la mutu moninga ayibaka apesa ka rien yo ozala fanatique na ye. Est-ce que ça mutu? Moyibi ayibaka yo apesa ka rien. Yo sikoza la fanatique na ye. Est-ce que ça peut mutu ndeko na ngai? Tozuba kanita ba mutu bangwanda bane ba miyibi des criminels. Mais tant que tu bango, toi tu ne veux pas. Est-ce que ça mutu vraiment? Mais yo ozoka rien. Mais oza fanatique. Ndeko. Totala kama ba déclaration mike o bazolo ba awa ndenge chilomba soki chilomba nani ateka mboka. Toko yoka kama ba vérité mususu awa. Toka na oyo. Ya kinga kati peuple congolais oyo Félix Tshisekedi asignaki suivi. Bonjour pasteur Joël. Naningi na pesa yo kaka mwa information na uti kozwa epa ya Rwandais moko boye o Rwandais na yebisaki yo ke ye azalaki na M23 aza tutsi mais alongwa kuna akimaki mpo babanda kopesa ye bapesaki bango bamachete mpo bakataka bakongole mitume ye alingaki na ye akimaki na ye babanda koluka ye kuna mais asi akimaki deja mais aye kusetrouve aza kote oyo mais sikoyo azobimisa basekele nyonso ya bandeko na ye batusi omoni sikoyo alobi nini alobi omoni Félix na période ya baélection ya Congo Félix azwaki te azwaki problème ezalaki ndenge nini yango wana bomonaki nini Kagame alobaki no boproklame te Kagame alingaki aya siko problème ezalaki ndenge nini ntango Fayulu azwaki banani baélection Kabila apropose Kagame Félix balobi no tozwa mwana ya Etienne Tshisekedi to propose soka kondemadi oyo topesi pouvoir tofesi bokozi babengisi Félix na Rwanda balobi no Pasteur Fayulu moto aganye mais yo gagné te metala papa na yo Etienne Tshisekedi aumela na opposition 32 ans opposition mais telongi topesi yo pouvoir mais à condition on dima au signer ba accord oyo sikoyo Félix atikali kimia di abengi mama na ye Marthe tango abengi mama ya Marthe atuniye alobite mama kote oyo na ye bayibisinga ke no soki balingi bapesanga bokonzi à condition ke na ndima este Congo ezala balkanise mama Marthe alobite yo ndima kaka signé yango wana Félix asignaki siko tango asigné tango Félix aye na Kinshasa na Kingakati kuna eza na délégation moko ya Rwanda eyutaki na Rwanda bayeti na Kingakati bakutani na Félix kuna basinisire Félix basali pacte de sang bazwi makila Félix ameli makila bango mpe baameli makila balobi ke no makila oyo pacte tosali soko trahir biso na makambo oyo oti kosigné okukufa tu vas mourir
yango wana Félix amendia bakimakila wana ya barwandais pona pacte pona koloba ke no atrahir bango te mokolo ko trahir bango akokufa après yango wana Félix alobaki ke no ngala kokufa pona este eza pona bitumba te mais eza pona trahison parce que yebi ke no soko na trahir na kokufa parce que c'est amela ki déjà makila bon sikoyo na minute oyo va et vient au Félix asala kakendaka ti banini pays d'Afrique ni azongi ba Nairobi ba Rwanda bagi eza pona ko finaliser makambo nyonso tout c'est-à-dire makambo nyonso eza finalisé c'est-à-dire Congo ekozala bakaliser na décembre oyo avant fin ya année oyo na 2023 Pasteur Joël okobenga ngai okoyebisa ngai keno makambo lobaki Rwanda wana lobi tout wana eza réel alobi makambo nyonso esi la Félix asi asigna makambo nyonso tout eza bien préparé armée kenyane wana ezoya na Congo ezoya ke pona bitumba pa combattre ba nilité ba M23 ezoya pona ko empêcher bitumba ezala te ba civil ba se protester te donc ezala mobulu ebimate bango baye ko faciliter balkanisation ezake pona baya ko combattre nini Rwanda te baye ko faciliter balkanisation et puis alobi ke no azana général Mokboye azana armée aza camarade na ye azana armée kenyane ye ayibi se ke no oui armée na biso kenyane ezo kende na Congo pona ko faciliter balkanisation Félix asi andima déjà Félix asi andima déjà donc makambo nyonso eza bien donc problème ezate makambo nyonso wana azosala boye eza pona kolakisa bakongolais ke non Félix azomulela Congo mais azomulela Congo asi andimi déjà donc na décembre oyo Congo c'est fini balkanisé mais sikoyo ye Rwanda wana alobi nini alobi no problème eza nini eza sikoyo bino bakongolais surtout diaspora bosala pression na bamédia et puis kuna pe na este population pour salela article na bino 65 soki population nde article 64 ekolibere nini wana Congo wana mais soki bozeli to Félix gouvernement central ya Kinshasa gouvernement ya Kinshasa ekosala eloko moko te bango nyonso to basi balie mbongo déjà baza corrompu bayebi ke na décembre oyo este eza balkanisé complètement ezala balkanisé armée kenyana wana eye mpona kointerposer mpona ko nini kofaciliter balkanisation Félix andimaki mama Martha pesaki ye autorisation ki sala ndima babalkanize Congo wana voilà babalkanize Congo wana voilà bandeko na banzi boyoki oyo nyonso elobami bandeko bomoni bato kuna ndenge baza koboma bao kokata bango mito parmi les 500 généraux officiers généraux au bazana kati ya RDC kuna bamoni bango combien bazana bango te ba militaire oyo Tshilombo o ba armée asali kuna bomoni bo combien rien Tshilombo na alliance na ye bazana ki clair bakamo armée etalioté oyo sozo mona armée zo sala teto etalioté etalibiso bande kona yebisaka bino na bi Tshilombo akosala rien na lobango na bana 2018 2019 na loba Tshilombo akosala rien à moins que nazala pasteur ya Mukongo te mais soki naza vraiment pasteur ya Mukongo na bina bino ke akosala rien na lobango bola na ba vidéo nanga na loba ina bino lisusu na bakisa ina bi Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila ou de Kagame. J'étais clair. Parce que nga naebi histoire mboka. Naebi ke makambo yo Tshilombo ko kutanango, c'est une conséquence, eza cause te. Cause na yango eza Lumumba na Mobutu. Batu mbale wana. Ba o nyonso ba Kabila o Tshilombo eza conséquence. Eza cause te. C'est tout comme ndenge na lubila toujours ba fidèle nangake. L'adultère n'est pas une cause de divorce, mais c'est une conséquence.
J'ai toujours dit ça. Cause à divorce Zanini. Cause à divorce Zanini, le non-respect du conjoint. Voilà la cause du divorce. Mais ce n'est pas l'adultère. L'adultère, ils ont des conséquences. Alors, bandeko, tala. Naza suna moko wa etikali bokoyo ka ngolo susu. Bien que ça encore suka 1 minute, mais bokoyo ka yango. Ndeko, na ba projet na bango. Ti lombo fo aleka su manda mususu. Po penza aniata batu nyonso. Na projet na bango. Kende ko tinda bitumba sisa na est kuna zoko kate, kende ko sala ka ba nomination na ba Congo. Bandiko. Ti lombo tanga ko signé makamuna ye. Atali ba dossier pai makamé banda. Ti ko lombo gangi alobi mboke se kufa. Est-ce que bandiko boyebi tina Mobutu alilaka comprenez mon émotion. Mutu a foutre biso merde ko sakana tina mboka oyo. Ye wana. Boyebi tina est-ce que explica bino comprenez mon émotion. Makamuna yebi sakabino na bana bino ke Mobutu a banda balkanisation a diviser Kindu. Kindu na Équateur beliki munene. A diviser Kindu pourquoi? Bozoye bate. Na souka na yango à comprendre que ba utiliser parce que c'était un agent au service des Belges. Tant à comprendre yango à Leli. Tant à Leli a comme ayo monaki na ko maladie. Alors bien après moi c'est le délige. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas cette phrase. Et ben pas comprendre en côté. Mon but après moi c'est le délige pour nini à comprendre que ba utiliser kinga je suis un simple agent de Belge na Bomimboka depuis 65 t 92 Mobutu faisait que tuer les Congolais. Songa na kosi yebisa na kosi. Parce qu'il y a une vérité de 65 jusqu'à 92 Mobutu faisait que tuer les Congolais. Les massacres des chrétiens, il y a neni. Massacre des chrétiens, il y a neni. Ce qui 92 et 94. Alors, Mboka Mounene neti RDC et Tonda Kita. Ba petuna uti Rwanda ou ba koti ba tu ba bundi la bangote. Tina kacha kisasa. Tala Ukraine azo bundana puissance mo osanate Russie. Mais basa ko bunda. Basa ko bunda. Et puis président soki ba ko bomaye, ba ko bomile na mboka na ye. Saddam Hussein akufa na mboka na ye. Mobutu a fait la musique, pourquoi? Yo le bail que yo kaka, pourquoi? Donc on y a noté qu'un jour on coupe on tika mbongo on tika biloko tout. Pendant que les enseignants ne sont pas payés, il y a ça anniversaire, ceux qui en Suisse, ceux qui en vrai alors bien nani. On y a ngako sona moni yo so comme ça Mobutu na mona tous les boma ce que na vie na yo mutu na yo, et ça n'a pas problème ko ça naté. Ou bien aux villageois, au yeba Mobutu te. Nanu namona mutamote ma benet Mobutu te. Nanu namona mutane wana te. Mboka neti RDC ya munene nde wana. Baiko bengana oka na ba petit muka mike. Oke okufana mboka ya bato. Quelle honte. Bako wolola yo, quelle honte. Bako kufana mboka ya bato. Pourquoi ba continue ngwana ba bundite pourquoi tala pa ba uti kuna na kifu kuna ba ye tina kisasa di bitu mezate o ngana zaki piki ngana zaki yuti sokoro ngana zaki soda ngana zaki ngani obunda o gagner pa obunda bitu pa ex phase a gagner bitu bata mokote abunda pe rien guerre 80 jours pa lembani on yeb sanga sona kosi songa na kosi oza villageois guerre 80 jours ex-phase a gagné yao. A gagné de pourquoi? Banane ba gagné qui? Tiba Marocain ba ye, ba Belge ba ye, ba Français ba ye. Pona ka moi guerre moko ezana kati ya mboka na bino, biso na biso, biso na biso. Ezaki teke contre pays extérieur, biso na biso. Faut benga ba force étrangère. Poka ka gagné wana. Bongo le bako na tango Mobutu. Donc tout nous a normalisé. Ndeko, si on ne comprend l'histoire en beaucoup. Et ça m'a parce que dès que nous regardons, comme si là, on va dans nos zones d'abokejo. Est-ce que c'est normal de dire
Donc, on veut faire un d'accord, on veut un est-ce que vraiment ça normal? Est-ce que ma petite baby sera un boka? Ma petite baby sera un boka. Tiens, bon, la mobilisation, oui, ma petite baby sera la mobilisation. Mais la boka, est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce qu'il y a un boka? Pour y avoir biloko, au moins, bisous congolais, tous ceux qui sont surpris. Ah, elle ne sera pas bon. Ah, bon, nous balkanisé. Donc, aux autres, il y a les camotango et comme une asuka. Parce que comme une asuka. Ngana yebisaki bino soki bosani faut pas tina 2033 mboka oza libéré te et nalobaka toujours je ne vois pas na moyen nini boko libéré mboka oyo oh comment ça pessimiste ngabi mais non oza maile te nayebisa bino nyonso na fani na réfléchir parce que nayebi histoire nyonso te mais en tout cas nayebi kama parti deta ngwanda yaki avi nayebisaka bino ke ngana kosa livre makambo mboka na biso. Parce que moi, je n'ai rien. Je n'ai pas essayé d'enseigner notre appareil. Parce que je n'ai pas essayé. Ce que je n'ai pas essayé, ce que je n'ai pas le 30 juin. Le 30 juin 1960. Nini est le 30 juin 1960. Oui, puis, les sorciers aiment les gens qui parlent beaucoup. Parce qu'ils savent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Satan a pris cause shit na yo a utilisé la mingi munoko. Ndeko nanga ya munoko moko fuko batela yango. Lobaka vérité na yo batu baboyi yango mais tant balala la kabaso comprendre que ah pasteur a le vérité. Que koloba n'importe quoi. Le 30 juin 1960 makambo mboka na biso c'est si la toyokana bien ba belge bazana esprit ma be ya osala biso toyokana biso bien mutukuna moko débarquer soit melaki diamba soki nini protocole a évité ya ko beta discours ya ko ridiculiser ba belge omoni baba ebanda sa concertation na balinga aleki amba moko boba kasuwa tala mutabani koloba robo de tala mutabani koloba a ridiculiser roi Baudouin na ndemo sakanate or message na ye discours na ye et c'est une importance te parce que tozo na biso les indépendance ya mona zali so tuli papa mikolo ya bakongo so tuni me papa tukumi bo pour ani balba pakine biskate balba faute le momba monoko alors pourquoi tozo zo l'indépendance na biso alors pourquoi est-ce que bino bozana date moko Hôtel Kamomoko, bakanga Lumumba pour la RDC. So ngana zana ngode so zana ngode kinchila ngao. Bakangi Lumumba parce que a sala ki boy pour la RDC. Exacté. Jamais, exacté. Mais ba belge ba mona bino ba zoba pas déclaré héros après 5 ans. Après 5 ans, ba commencer les cas après 5 ans bo oh a commis héros. Et vous acceptez des bêtises comme ça. Belge, soka ponanga, na bani makome belende alobakati. Soka ponanga ko, ndelo ba makome belete. Comment vous ko sabino ngwana après ce que 5 ans que moto yo aza hero asalani. Le 4 janvier, Lumumba za wana, ba okanga été parce que ba yebi ekututé. Ba okanga été. Ba okanga ba révolutionnaire, yeba kanga été. Lumumba ba kanga pona makamboka te. Lumumba ba longole musala parce que atindaka batu na ye ba boma ba luba ya mona ba longona musala te ko ba mindele bazai contre ye ou bien non Lumumba to boma ye ba congolais to boma ye ba mindele te. Alors ake ko senga ba mindele pardon est-ce ba mindele ba dire pardon hein? Il faut que tu pourquoi Lumumba kenda ko senga ba belge pardon akino senga ba pardon pourquoi oui pardon parce que c'est nini ba bi kende na bureau na yo okozwa mutu mo kuna comme Joseph. Or que Lumumba se passe au travail na Joseph ango Joseph azongi la combo na ye ya batogolais de Banzi. Lumumba le menga na Joseph na teka na de Banzi. Abi oh. Rande ngini. Abi kini ba la so ye wana Joseph. Alors ba ko préparer Mobutu azakade militaire te azalaka soldat kutu te sila makambo wana. Ba bo chaye to chaye boy. Ti ba mimi coup d'état. Coup d'état na 65.
babimeli Mobutu babi Mobutu sikoyo biso to tshaka na pouvoir oyebi yango biso yo ebalaki te biso tina biso Bisengimana na biro na yo comme directeur du cabinet tala mwana loba yango on a imposé Mobutu acha Bisengimana on a imposé pourquoi ba yipsa ki ofisier ordre de bichaye tangu bateye na 69 Kasavu ayo kufana nini Kasavu ba kufana nini Kasavu ba kufana 69 bache Bisengimana 69 a communauté vice-président pays na biso ba ministre na sakana été 71 ayebisi Mobutu allez sala signer ordonnance yo baronde base de nationalité mais tant que je suis bakio mutaina ba Rwanda Kabila tout ça décosali boma oyebiso na bokate oyebiso keno tana ba gouvernement ona ba ile wa iso na bokate keno tana ba député ba ile wa iso na bokate ayepete ke député zanani azako finga peuple ema wande ko donc ngai ko soko yebi iso na bokate ozo pesa ba candidature neti banani batu ba fayulu ba dokolone balaki wana ba bi iso na bokate na mona bango batu mo pamba ko taw na zo mona fayulu azo komisa hommage pour Mobutu azo komisa dokolo mbanda komisa dokolo na bien alors vous êtes des pizza oui bien côté alors bazana même so azu pouvoir le ko bi histoire na mboka te rien parce que pour oyiba histoire na mboka faut yeba ke awa na kocha ministre boy awa na kocha mutote awa na kocha mutote mais tango a belge avant 60 na époque coloniale partout pa imbongo ebimaka mundela bana okelo comme tout c'était à cause de mukongo ache wana partout pa imbongo zali yo pa pelo kifu yo mukongo kinde kuna ya bomulika bila le père tangu ya révolution aibi que tozozwa abime mukongo na finance omonitira bakina zo mampanga bomonitira baluka mampanga babi place wana fo mukongo parce que ya ibaki histoire bandeko bolimbisa moko pasi ya mboka epesa kape pasi tango zo mona bandeko ndo ba mona pasi moko ekuluka po loba bolimbisa boyo kana papa. C'est officiel, il y a des documents qui existent signés par les représentants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et la délégation du M23. Et de mémoire, je crois qu'ils vont à Kinshasa en septembre 2009. Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Il y a une délégation qui sera à Kinshasa, qui est logée, nourrie par la République. Et ils discutent comme ça avec les envoyés de Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi demande qu'il y ait 2 bataillons. Je ne suis pas très fort en termes militaires, mais un bataillon qui sera positionné dans le Bas-Congo, ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et un autre bataillon qui viendra combattre les Codeco en Ituri. Et ensuite, qu'il y aura une conversion politique du M23. Pour la petite histoire, le M23 fait partie de la coalition qui est au pouvoir à Kinshasa. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour soutenir le chef de l'État Tshisekedi et aujourd'hui ils sont... Bandeko boyoki tango na bisaka bino ke bitumba wana eza bitumba ya lukuta pour utilanga tembe na bina bitumba ya este eza lukuta na M23 na FARDC mokonzi na bango za moko mais boganye M23 pourquoi na ba na bino M23 na FARDC eza neti sataniste na sorcier. Sataniste ça toujours mon conja sorcier. Sorcier a quoi bêta sataniste était. Sataniste n'est pas bon. Tani baso bon kuna. Mais pourquoi bon y a quoi comme le baraté? M23 as sataniste. FARDC as sorcier. Sorcier ça ma casse y a quoi bêta sataniste était. Ya no mon baso bon mabino kuna. Vous restez comme ça un peu bouche bée. Baso conseil de côté. Baso kata batani bon nyango baso bon mabino. Mais bon conseil de côté. Ndeko landaka ba kamunangai zoka vidéo mususu longola bomba
tiango musika bomba yango ezana mukolo oyo obanoloba pasteur oyo amonaka musika pasteur ayebaka makambo ebele okobana koloba ngo mokoyoka soni ya kobenganga parce que oza fanatique. Voilà, merci. Le président, je veux aborder dans le même sens que ma fonceur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces Moko, Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît. Parce que vous en aviez parlé. Je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre de stage n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les tribalismes.